Mwana maman, kobuka na te yoka lisolo Mama Gisnovitz, yene coach ya loposo ya nzoto na bino. Ayena bakisi, ozo traité ba tempo, banduta, baboko na nenge oyo pesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino Lokola poche des yeux, ride na elongi, vieillissement, o profiter na cash ne okoma kobomba elongi, okoma koyokela nzoto na osoni. Kobuka na te, lukaka ka Mama Gisnovitz, okozonga leke, mwete. Ku mama na ngai babi Mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino. Yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokomo batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko, coach aza kaka moko, kozwa eza nango facile. Aza pe na Facebook, WhatsApp, basite nyonso ya internet. Soki olingi ozwa baproduit na ye, livraison nango eza partout dans le monde. Tobeta www.gisnovitz.com. Azosela pe compte YouTube. Tobenga biso balapa. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend Herbozo Talabiso, na Saratola TV, Balandia Saratola TV, na Pesivino Susu Mbote Susu, bon week-end, na Binonio Soba, to Messana Rosalazarana, Bango, na émission Nabiso, vérité, présentée par Paulin Moukendi, moi, na Soura, Moukendi Nyoso. Les lois sous Nazana et Sengo, yako présenté Bino, émission Namuya Moukololilo, par rapport à l'actualité, par rapport à Marambozo, les Kanamboka, ya Congo, vraiment, tu évites ce to, comment apina Makambo, Tikana Pesa, merci, na la patronne, Maman Sarato. Où il y a pessingai espace qui toko boyo a pessingai temps où il y a rozalaka na bino vraiment et ça l'a vraiment bien. Merci na Brenda derrière la caméra, merci na Moral Gucci sin dans mobi réalisateur et émission mais les lois ça vraiment moi occupé à ça dans zela mais tout ça obligé à ça l'émission parce que Brenda zabe wana Brenda simbi caméra vraiment merci na bande konyo ça va s'abonner déjà na Sarato là les lois l'émission na biso vérité na mbeli bino ndeko na ngai mama na ngai vraiment oyo tokomeka kosola na ye par rapport ya makambo oyo koyi na mboka na biso ya loi oyo batiaki na parlement na biso que non moi si bakobala yeka ka na $500 c'est-à-dire mbongo ya dot ekomi $500 tokomeka pe kosola na ye toyoka par rapport ya bavini par rapport ya makambo ata envoyer message ezalaki ndoni Montréal Brenda okofungola la caméra. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonne santé. Santé bien par la grâce de Dieu. Voilà, biso na émission na biso avant tout ça la nyonso to chaka le bo le bina le bo vérité. Non le bo be solo. Voilà, c'est présenté na bandeko bazota la biso, j'espère elongo boye bien vraiment. Pourquoi c'est présenté bien na bandeko mususu ba me envoyer bayo. Bonjour bandeko nyonso. O boza kolanda biso na Saratola TV Joker. Nga komona ngai Pamela Mabaya. Naza mwana kin na fanda na Kinshasa. Naza lelo na sepela kinde ba invita kingai na émission à lelo vraiment. Naza na esengo. Voilà maman Pamela azana esengo ya na biso lelo. Maman Pamela tango ka message ya loi ko ya ki ya dot ou ya $500 pour na mwasi. Marqué batiki makambo nyonso bigilano so bokoko boko pesa mais dot et l'on ba comment ko sengela biso ngolo na ba famille ba $2500 ba $3500 et tika na $500 tant on voit message on voit qu'on a ndeni papa na bo manano na lingi merci d'abord papa pour la question na au moins na ba famille a lelo mutu abotaka mwana na ye pour mwana na ye azala bien. Mutu abotaka mwana ye pour mwana na ye akola abotama bien atangisa ye na bekola bien. Loi wana oyo bango balingi batia soki pe basi batie soki pe balingi batia. Non déjà batie déjà c'est déjà voté. Vraiment je suis désolée. Naza désolée parce que maramba osala na mboka oyo eza ebele. Maramba osala na mboka eza ebele
sociale en mboka ba classe donc nyonso eza ebele ya banzela ya Congo banzela ya Congo eza ya kobeba mamba osala eza ebele pourquoi pas bango bafanda ba réfléchir basisa kikuluna po kanyama nzela o bango basali wana kanyama kasese wana ça me suffit pas parce que je vois toujours des kuluna balukana no moye ba arrêter hémorragie wana bakokite bayela kibiso so bayela kibiso likambo so ezokita bloko ezokita carton comme à $10 carton comme à $10 carton comme $10 te po ba embrayer biso ba effacer biso cerveau po ba yebi congolais so lobi ka likambo sepeli nango ta telemi to bosani yo to ngai to sala non batika ko échapper mais bozo mon teki bazoli ya ko aider ba jeune garçon lelo parce qu'il est là ceux qui honorable na pesa qui likanisi wana eza po atali ke to ya célibat na Congo eza ebele sur 100% ma pose atana ba 80%. C'est 20% des ya ba marié batali bon ya ba vota ki lo na po et son pe ba jeune lelo et facilité pour lelo bon ebiti c'est no yo mo na ngote ki ba sungi ba jeune papa journaliste so yo ba sungi ba jeune ba kosi. Oh, bakosi comment? Oui, bakosi pourquoi? Parce que chômage eza ebele na mboka. Na mboka na biso na sera mobu tout temps tozo kola toza bala mketo ebaki ke non mituka bazo monta ngona Kisasa. Kisasa toza société te. Toza na musala malonga te. Kolia ya malonga te. Koluka do mutu jeune nyonso Kisasa akoma porteur, akoma na ye moyibi, akoma na ye mutu amatolo pourquoi? Parce que musala ezati. Bango bakanisi bon au fait natia bango te na qui est tout droit au bit. OK, tout droit ya député. Tout droit ya député. Daniel Mbao. Papa Daniel Mbao. Na respect nyonso biso ba mama ya Congo to pesa kayo. Po loi oyo ye nango eza loko ozo finga ba mama na biso na ba papa na biso baza zoba. To baza ba miyibi. Eza directement ingire. Wana pendo fingi ba boti na biso. Non, les injures pour alobeka qui non il asali émotion na ye ba yo ba continuer ba yo qui papa les injures pour nanga les injures prouver ba les injures pourquoi? Parce que mutu aboti mwana na ye et mwana na ye aza elo net ngana aza eloko ya mama nanga le ya mandefu mama nanga mobalo akoya kobala nga mama nanga nga pesa monta o ya lingi po eza mwana na ye abokoli na pasi neti nga personnellement mama nanga abokoli nga na pasi mama nanga ali akolinga pe un jour nga pe na kolinga un jour mobala ko bala mama nanga ndenge babala ka mama Amida na ba milliard nga pe non ngaba ko bala nga bongo bozo mwana ki wana comme commerce non eza commerce mwana comme marchandise to mwana za marchandise te biso pe ye pa nga comme ça biso marchandise na biso pe toza marchandise na ete non ye a tibi no marchandise na ete pona nini ye aya ko pesa prix o ba ko bala biso toza marchandise à l'état te toza ni neti biso ba mama Congo toza ni bien à l'état toza ni matériel à l'état toza ni école à gratuité na bango ba auto comme suko futa à l'état gratuité ku tu va tsaka école gratuité mais tozo futa la ngo neti bana ba tanga na gratuité na boy ko tanga Congo école po ba landela mon père to futa en bongo toza bien à l'état te oh ya olala la muki bu neza bo ya fa ko bala mwasi $500 c'est bien beau hein. Bon c'est pas non coup tout pour nangai akita biso tati na $50 non na yo mona lobi na mo liste mo basali balobi L1 L2 L3 $450 moi ça vierge $500 na bité wala za na ba commentaire ya ba Facebook to ebité mais tant on lobi ki babali mama mida na ba milliard au CP la mama bino pe azo ba mbongo wana quand à mon azomona déjà marchandise quand à mon azomona déjà sukoboma mobile azoya ozo ki la mobile na yo mawate pona nini parce que tant c'est là kobala dépenser mon rebelle pour la bino tant est-ce qu'on a ndaka de bala oliate papa olatate la CP non le bon au moins on appelle ça exemple maman bida pour anime papa Camère et place Azali bonjour na papa Vital Camère na biso pour nani na appelle référence à maman Amida parce que papa Camera monaki mwasi na ngai aza mwasi kitoko aza mwasi ezaleli ya malamu
mutu azanga mabe te mutu aza parfait azate amoni mwasi nanga penza malgré na yo kaka balobaka ye kindumba ya changera mibale pa nanga comme femme fidèle il faut na honorer mwasi nanga famille amie da basenga ba million te famille amie da franchement basenga ba million te ye moko papa Camille amoni sentiment na lenge mwasi nanga zo pesa nga ndenge mwasi nanga zali tika na honorer famille na pesa bango montant o ya pesa ki wana na volonté na ye. Si tu comprends bien, ils ont une volonté oui, ils ont volonté ya papa Camerenda sala ki po apesa mbongo wana nyonso na famille ya mama Amida po atala ki comportement na evangeli na moi. Mais parce qu'il y a un mbongo non? Bozo monte que ça sali parce qu'il y a un mbongo. Oui, toke malembe na kokoma wana. Yango wana asala ki bongo. Pourquoi pas y pas le bape que non? Ye député na bino. Parce que ma sali aza député taza député oli misanga papa na yote na lobby aza député oui alors moi député national la communauté aza député oui voilà sali wana député ko sala te poso to ke na quartier mais asali musala ngi non papa ko pesa loi les hommes ça musala ba kendela ki parlement na lobby to ke na caméra na biso oyo na quartier na ye to komona ba dégâts tokomona ba dégâts ngana si quartier na ba dégâts ezali place boutique na ngai maison d'habillement na ngeza na bon marché ba dégâts ezali so na bina loba et koma keno a komi na politique te na zoloba parce que Sarah to la Joker a évité nga pona yoka ki kanda makasi yoka ki kanda makasi parce que ngai na koko ndima te na boti mwana na mutu moko yo pesa nga mibeko non ezala raté. Papa Vital Caméra sala ki bongo pas azana mbongo ndongo lobi asepela ki bongo yo ndongo zana bate dota ngo $500 ozana bongo ke bala mo sino siko tant sous na zako déjà préparé et bimi mais qu'est-ce que ça yanga mitune za yayo oui je n'en disconviens pas papa je n'en disconviens pas tangu oningo pesa mibeko omoni ava pesa ngo eza mibeko moko kitoko pona bino mibali eza ki toko pe non les gens pona ko sunga libota nyonso les gens pona mibalité ko sunga libota yo na libota mino ba bana mibalité ona ba balité te na za bana kambala célibataire rebelle mais je suis pas asungi bango pesa ba misala asungi ba ko sunga ça bien baninga basaka nini na moni ba chômeur basé belé toi chômage eza ko mata na Congo ko lieu eza pas si bon na sa ndeni le quoi ba lo ki carton soso et kiti na $10 le quoi président azo umisa ko kitisa ngo bon nga lokwa naza député wana to tena na ki député na e bon salaire alongo député to tena na ki député to zona salaire na e wana to bongisa yango to bongisa salaire na nga wana na kangisa ngo na bongisa ngo na so ba carton so so belé na ko kitila bana Congo na $10 et nga ça fait bien voilà na avant poser question na tout nelo na moya muke oza mutu ya colonie ngai na Yesu pour question pour bala la bien il faut to yebe kolo na yo pour to meka ko tuna par rapport à kolo na bino ne baba yaka ngai naza muswahili naza musakata naza mbunda c'est-à-dire 50 c'est 25 ça lit 100 OK et pas bino bala moi sinde et pas na biso basenga nyonso esenge port basenga ba filet basenga boato basenga saka fufu na baswahili basenga saka fufu basenga nyonso ba ko senga bambisi ya mai bambisi ya kanta c'est quoi dot na biso to tsaka montate ndenge yo mo mobile sepeli mais $500 te oh oui ndenge mobile c'est ce mobile pa oui ayeta na $1000 ça va aller ah oui tozwa mais ça ndenge moko tant que bokolo ba ndenge moyo sepeli mobile na 500 papa tozo kana kate tozo kana te oh nati ya na ngale rabalaka asinga $3000 je suis fier de ça parce que à mon passe na mobile baboti ba libélé ikola $3000 ba discutaki bazongi bakiti na 1500 1500 wana toyambi famille mobile to sala na mbongo wana festitori ata sans fante apparemment ba tebele bozo pesa la raison que mbongo wana ba pesa biso ya dot c'est pour ça il a fait si ko ça mobile a pesi bino $500 par exemple abi a charge ya mariage ne nyonso yemoko oh mais c'est mariage déjà religieux les arabes pour la deux familles non les arabes pour la deux familles religieux za yo moko famille mobile coutumier déjà à deux familles coutumier de famille mais religieux to sunga so ki to sepeli ko mo na biso amuzo bala to sunga ye
tokosunga yo coutumier nde eza droit na biso et là ça dépend ya famille te ne ba famille na habité biso na famille na biso eza bongo religieux eza mikumba na pour mariage ezalaka mpenza reconnu na l'état ezali mariage civil na mariage coutumier religieux eza basentiment na biso neti nga koko na ngai que son âme repose en paix eza dire mabaya na poli na laisser allumette babalana na kimobangi mais bozomona te ke mongonga nazozonga kana tozonga na nini ya $500 wana lelo oyo bana basi baza ebele na bandako na bango bamisusu bazobota pas même ata près d'autres c'est pas mbao basalela ete sikoyo na mwana oyo babali na $500 na mwana oyo deuxième aboti bana mibale na ndako na bango oko préférer ni papa namoni Congo to comme ça ka islam mwana botami bozoli fiancé tata 10 ans mwana botami bozoli tata 50 ans non papa tika mana loba papa ko tout fait ngaité c'est bon ko tout fait ngaité po to ngato sa émission lobi o tout fa kingana la ya kanda na lambika na kanda ezala raté to comme ça rara Congo bawara biso surtout to comme rara sénégalais mwana botami bébé Congo bawara baza bawara il faut to ça la bawara basa la culture ba congolais pe basa la papa journaliste ndenge zo kendele on dirait to ngi to comme bongo famille surtout ya Congo eza marchandise à l'état te l'état ça ça na sala ye papa Daniel amon mambasa te te question répondre na question na ngai question na ngeza ke na mwana o babotisi bana ebele babali te na mwana o bazwa ko pesa biloko ba pesa na $500 ya dot vous préférez ni na mwana o babali si babotisi te na mwana o banbaila nga $500 na préféré mwana nga bota na babala ete akene ko bota kutu yo fele ke baila nga $500 mais vous mwana te ke pesa mwana valeur te na te eza mwana msupe ba ye na $500 wana azapeka na valeur te mais oya ke ofele aza na valeur ya wana pe comme lokola ye azo obligé biso to teka bana biso baza marchandise na yete baza marchandise soit ya l'état te bana biso baza marchandise na yete oya ko katela biso monta jamais non par rapport à ba comprendre que ba maman na ba papa les bazo sala marchandise na bana c'est comme exemple facture mona monaka basengi TV na kati ya facture wana basengi groupe basengi ordinateur na kati ya facture moko wana oui papa baza na raison pour moi na bango asangana wana ordinateur moi na bango atala TV oui eza wana eza devant ya parents nyonso non wana eza devant ya parents c'est naturel soki parents na donc eza TV ta monika no bokilo la ngai foela nga TV tina liste eza mabete te okocha na liste d'identité okocha na eza mabete pourquoi pas babu ba simo na simo eza mabete eza bango mabete eza mabete hier il y a comme ça bana biso quoi marchandise à l'état non l'état za la marchandise ta la ebele o kutazo le mala ko kitsa ngo po biso to somba o ya kitaka bana biso netinga no ngana na yoka kikana ponga na zana bana basi j'ai plus de 12 bana basi o be nga mama le kina o ngamo na boti basi na konzi ba ridiculiser bana nga bongota il y a comme ça bana biso marchandise a ko katela biso monta pona nini sko mapa menatango lobige veme mwana na yo ba akende ya ofelia boto zo monte ki bino ba maman ne bozo tinda bana ya lelo mana mabe potango lobile tshelo ba boefi moi appuyer nango papa moi personnellement bana nga ba utala ngai ya Maria ya Christevi Shekina Dorcas Obili je vous salue mes enfants Angèle Joyce Mabaya je vous salue tous bana nga ba ibna maman très rigueur tara bana nga mibali so ba gafé na yaka pa na ndako mama bona papa bona kosi na chambre na kani na tikilo sto beta no makofi oui naza na rigueur na éducation bana makasi pourquoi na lobi bongo bande comme ça on mona on mabe et ça ma bête est-ce que l'état a un droit ya ko imposer biso likola bana biso est-ce que tant ba maman na biso ba boko li biso na passe na ba papa na biso l'état za kiwa pourquoi poser le baka l'état imposer bino oui parce que l'état imposer c'est imposition c'est imposition et ça ni imposer na bango c'est imposition et ça ni be ko na bango parce que vous na kata ko ba senga ba $100 na bango tana poche na suka ba ke ko na bango sa ba imposer na bango
ba beaucoup mestre ne ba imposer ba na $25 wana pour ça là na ngwelo te ba fi na ba beaucoup mestre bo kangela candidat na lo bana weza muté te ozolo ba vérité a juste te lo ba vérité eza vérité yo mo de lo pa na la pa gina na lo ba ki bo solo liko bo solo lo ba papa na ngai c'est à dire que ba bourgmestre nyonso ba balisa na ba commune mbongo na bino bozora ya libala et que na ba poche pour ba commune na lobi bongo pourquoi parce que la commune a fait sa salité ne langa boy ba commune na biso o mona o propre mbule banda mona wenze salité na tito ke musika te na nzela ya bon marché so bimi flambeau côté hôtel Phoenix mabulu mabudo so ka kule beti bam libulu wanzengele ko sa wana penja fleuve Congo bilo ba ko sala ya mwana c'est que ma bana bati to kena kata commune na kota kuma commune wana te pona bo hingambo to kena kata commune so kota lisalo babali saka o basala ka cérémonie kitoko te siko ba $100 wana to pia ba yo ofele et na ma poche na on a ambiance na bango oui c'est clair au fait na yeli wana te na yena kwa te oui ko ateki ba bourgmestre te yeli ko ça la droit de réponse na yeli te ko ça la droit de réponse ya député papa député caméraman zoa na bien mwana mama ko buka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya l'opposition nzoto na bino ayena bakisi ozo traiter ba tempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobukana te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali l'opposition ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka mpo toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso balapa Nina loba boye papa Daniel talanga bien tamso bosan comment na rapelo comment na Pamela Mabaya papa Daniel bana biso baba marchandise ya l'état te oyebi pasi ya kotangisa bana na école chère ndenge ezalaka avant gratuité ya école na Kisasa jamo yoka école à $50 jamo yoka école bafutaka $80 batangisaka bien ezalate gratuité lokole ye bolimbo comme ça biso surtout ba gratuité non wana elikate gratuité l'école ye biso beto comme gratuit non ici oh c'est comme moi ça on peut gratuit mais on les a gratuité est-ce qu'on les a gratuité c'est $500 les bon hôtel na Kisasa lelo $500 ya na ngana nda kwa sana bana 8 ceux qui 9 akina na $500 pour vous écouter oui makambo ça les ebele papa Daniel bon par exemple les tibande on a biso ya baluba ni baisa mwana bomba na $100 c'est qui ba baluba yo la kisaka muluba wa balisa mwana ne na $100 ayela nga facture wana ya do bazebele yela nga papa bazebele na kozo na deuxième émission yela nga preuve wana o basenga $100 na dot wana na mboka na Kisasa jamais ngana ya famille moi baluba ba balisa kamakasi mais $100 te $500 te ngana yebi muto mnene na mboko azana mbongo ebele na kotanga ko monete abalisa ayebisa ko tu bokilo na ye yela kaka mbongo oyo monike okoza mwasi na yo bokilo na ya mbongo so yebele c'est $400 ya wana le bibi azana mbongo ebele azaki ne pe la posa mbongo ngo pete do ezalo ka non ezalo la kite azaki kwa papa ngo afana na mwana na mama bele ki alembi taboki ata $400 bokei na ye oui oui neti ngai papa Daniel elo ngana olinga na buzoba na biso ba mama Congo to peso idée
Bon ando kitse biso na classe bon que non vérifier na ba gratuité na bino wana bo vérifier yango ce qui penze za la gratuit bo vérifier to longwe wana bo ke na ba régie les eaux bo vérifier ba facture à mai wana comme ya ba 100,000 wana bo vérifier yango bien to longwe to ke na SNEL to vérifier courant le comme courant so bolé na courant lelo après 2 ans courir bo vérifier ba carton za reculer ba chango ba bibwa bo vérifier so ba courir ça bo teli bango ba courant to tiketa point to ke awa mi balé so bolwa ki $10 wana tamsu ngai na olia la ngote mais batu bazo zela ngo bazali ngana zala muta bombi mbongo na papa journaliste $250 bi Pamela so ka ekiti ba na ke osomba na bandi cop ba chômeur baza ebele bazo zela ta jour na ke na sa suki na salon yoyo je te salue ya Yolande fille moko auti ki sangana bi mama ndena abe na zela ka toi so ekiti kaka na bando sa malewa ozomona que no batu baza motivé muto asala raté ataza $10 na yebika na resomba ta moi so soit 2500 nini oui na banda cop mais ezo kitaka raté ezo yate eloko ezo yate ozomona ta mama Pamela koyoka yo vraiment au lobby makambo ya classe est-ce que mamba classe etali libala nani parce que yo kanga na muki yo boti mwana soki yo boyi ko buko tangisa mwana wana lobby ya mwana ezani tango to tangisa rabana eza tozo préparer déjà venir ya mwana c'est pas que tango ba ya ko bala mwana na ko retirer mbongo ya libala na kota classe té mbongo classe na kota libala té pourquoi les lobo komi ko tama kambo na parce que na soka soki na tali ba vidéo belé ba tebele ba zoloba ba saka classe et nini na biso boy mais wana eza na mona tirer il fallait eza devoir ya parent tout face à la mona na ye papa journaliste eza devoir penza makasi ngabo na yango devoir à domicile eza devoir ngana tangisa mwana eza devoir na latsa mwana eza devoir mwana ngakola bien c'est mon devoir j'accepte sikoyo eza pe devoir na ngai na sala facture à mwana na ngai libala ndenge na lingi eza devoir na ngai eza devoir parce que quand ça dépense on se dépense à l'école na facture so on habite de calculer banda gardien ti mwana ke licence ti ke doctorat mobali wana ko zonga sambongo akozonga sambongo ta voilà bah tout ça pour comprendre que ceux qui les loba basi bazo tous les beleza pona ba parana bango non oui parce que loko salami eza pas longola ba bana na banda ko ba parana na bango te le bozo mona ba 4 filles na ndako moko yo zo comprendre souci à biso ba mama te bon souci na bino zani talisa ba konjuguer ba Holanda kitaki na Kingabwa na point chaud ba mama nyonso tu ya Kingabwa ba mama makala ba mama bisa mais vraiment na sepela ki na ba tonton na ba papa na sepela ki na ba avi na bino souci ba mama eza nini souci ba mama eza vie sociale na no kita ba kita na $, ba kiti biloka kolia ba pesi ba jeune misala so la ndel ba jeune yo kasi ba jeune nyoso to ba kulu na ba tanga te baza ba intellectuel akasi baza ba intellectuel ba tanga mais pour la nini musala ezate musala ezate bo bino bozo kita d'autres musala ezate mtoke obala ndeni akendo iba kwa $500 na tingai ba leki na ba chômeur yebisa ngai normalement pesa $10 ou bien $5 bon marché et coca 5 ça ke ko bala ici matin bo pesa biso na misala bo pesa biso misala bo kitela biso biloka kolia bo bongisa biso pe susu makamba classe wane bonga isu bien on a to sepela bino bo tsel biso gratuité mais école secondaire to futa to sale lote donc likolo na ngo papa Daniel idée na yo pona bino mibali eza na ngo bien mais pona biso batoto memara 9 mois ya libungu to sepeli na ngo te c'est là yo sepeli bana batula na bandako mabala et na bandako ba parents problème eza te batula oyebi na interview lobi mama moka lobaki loko ekomi bongo ngaba na ngaba bala te ba continuer shida maman mutalobi oui c'est maman na éducation na nini ba tali na sarato la ba romona ngo siko éducation mona o tient l'éducation mona mam papa éducation abaneza ya robeba te maintenant yo déjà comme si moi no shida c'est que au moins que maman na tie moi ne mutu ke comme ko bule la ile on les a vu à maman on les a moi maman mota di maman na ke ko sa ki numo ila mbongo azala te
ezali nini ezopesa kanda parce que wana bakomo kota ba famille ya bato muko super to lala to lamuki l'état ko ya désormais ndako oyo so bosala wenza $10 lokwa passe ezala mboka bo wando sa wenza $5 l'été lobby to oui to rappelle à niveau wana. Voilà, tu comprends que vraiment sous quand émission na biso maman Pamela message nous ko lancer na bakonzi ya mboka message nous ko lancer na honorable député Daniel honorable na biso Daniel Mbaoyo apesaki message wana. Papa Daniel message ngana opesa yo oza papa avant asala likambo akanisaka malamu papa akanisaka malamu mais yo na moni on dirait au kanisa ki mbangu kanisa ki mbangu premièrement ndenge ki na parlement wana ndenge ko ta parler mais a bien penza papa député na ko préférer ozo asuna parlement oyo ba carte ce soit $10 la place à d'autres il ça ba carte ce soit $10 ya ba bongisa banzela surtout alors quoi tozana ilanga bo profiter bino ba député nyonso bo profiter bo bongisela biso banzela bonga bo kitela biso pe bo bakisa susu ba bisi ya transport et comme appelle ebele bo fongolela biso pe nzela bo fongolela biso banzela nyonso nde bo kitisi avion ngana opela nzimite po ifona ke machili na ko somba billet non déjà avion kiti avion ngana balo ngona pena ba ya bujima $110 wana kote wana province msusu wana kote wana papa journaliste longonya na bino na CP vraiment merci papa Fachi Beton merci papa $500 donc le belité c'est pas noté côté mususu bago passe aéroport ngana zoke na ka Lumbashi a billet $130 na refuta droit mo exemple na kati $40 aller retour 80 la okindete wana pe ekita mais $500 papa zwango na linga na papier mouchoir tsana na pochi bomba so yo sali biso misala bo kiteli biso biloka kolia bo créer biso ba entreprise ba jeune ba komi ko sala wana tana yebi bo kilo na nga elinga $500 na roboya te na ozo pona ibo kilo na nga la mukanga tongo akenda musala wana na kosepela makasi mais oka bo kilo na nga chômeur asali e konjo abombi ba $5 na ye na ba $1 na ye po ko kaka $500 aya robala sepelisa yo wana pa na biso ba mama ki saseli mama Pamela wa kokotala yo za parmi ba mama oyo bana na bango bakima kabaki ko za bazemi libanda po mama biso boye na bala mobali wana soit pour na mama biso aboya ki mbongo ba yaki nango c'est le yo mona bien bon wana eza selon yo pour ngape na façon ça oza déjà oza na lu na bana na nyonso na mwana o ba seta te bana na nyonso baza bangondo Maria mais na so c'est ne baza bangondo Maria $500 na bango bana na nyonso baza bangondo Maria mais moi na liboso azoki licence ya Maria de gros Maria Mulumba moi na ngai azoki licence bana nga mibali o wana mso asa na deuxième donc bana nga nyonso tu batangaka nga ko ndima te mwana ngai lelo pa moi sita koza pour moi chéri mo ka ninga kina classe bon moi individu mo mobali aina $500 na ye mama papa Daniel alobaki $500 est-ce que papa Daniel alobaki terrible balati Pota ngana oboya aloba na papa Daniel alobaki ça pas même na l'état ne place to royeba o yaka na caméra o ya olanda bakambonga voilà to komi ya suka on Pamela ba dédicace na yo na bandeko bazolanda yo lelo na tonga lelo na saa vraiment merci beaucoup na banana ko pesa ye moko nga bien que la patronne te pour la patronne ngwanzu ba komi ebele moi je l'appelle toujours joker la carte qui gagne Saratola mon ami personnel mon ngana nga ya tongo obi papa journaliste ngana sala émission na Saratola déjà on qui commentaire mo lelo et c'est ça nga makasi mutara commentaire obi mama keba Saratola ko enregistrer mama na ngina répondre mo ngai Vraiment merci beaucoup à toute la famille, merci beaucoup na caméraman Nangai Brenda, caméra humaine à Pembe, merci beaucoup papa journaliste na Sepeli. Na profiter na pesa, merci beaucoup na maman à Botangai maman Léa Mandefu, maman na moni ma grande sœur propre
complice na ngai ya ba crime Nana Makula motema Zeke Force Zeke Mulumba balobi wana nde meilleur couple après couple maman Fachi na papa Béton ils a rendu bango na moni susu ba na ngai Maria Christevi Jonathan Joyce Angèle donc bana nyonso Didi Buffon habilleur na ngai ndi na lati boye na Didi Buffon ninga na ngai Gina Mbombo je te salue na bosanité Laetitia Elenga depuis Maroc je te salue Carmelia depuis Maroc voilà Bazatel Mebelia Bob Malamba aux États-Unis voilà donc bino nyonso tuna lingi bino mingi c'est bon merci pour notre temps pesaki biso siko to ko inviter ta pour lundi to soit papa moko yo zala wana to meka kosoko sola na bino marqué le zaki yo moko na lingi na sangiso na mutu moko po to meka ko bimiselo au moins malam par rapport à l'icanition merci vraiment pour nous répondre à l'invitation na biso merci na ba abonné na biso nyonso ya Saratola TV merci na Moral Gucci Sinda balobi reseté émission ezala Gucci Sinda mais lelo ezali bongo assistance ya Brenda balobi Cameroun ya moi si des gars Brenda de moi na lelo mabe merci na la patronne maman Saratola balobi moi si mbinga moi si moya maili moi si makasi babi joker babi carte moya gagnera partout ngana benga ke la guerrière de la presse congolaise pourquoi na benga ke bongo parce que abundaka yo zara ongai nano de la presse usalelo monti vraiment merci na bandeko nyonso to mona ni bongo ngai na bino ba yasima biso ba polo bwa kitete na bwa kate po boso la kilo to mona ni bongo bye.